Ma mission TV, le miroir du monde. Banakin boza la calme, Moïse Katumbi akokita, akoya ko sensibiliser et puis 2023 tu rejoins pouvoir wana. Biso toza na opposition républicaine. Et puis tu accompagner chef de l'État. Bobo Sanate na Genève, candidat à Moïse Katumbi c'était Félix Tshisekedi. Oh, et Martin Fayoulou. Non, Martin Fayoulou a yobi, maintenant déjà basala qui déjà accord déjà écrit. Basala accord écrit babi que non marambone surtout ça en élection, tu respecter muto tu désigner. Parce que moi na mboka moi tellement candidat nezaki Félix, toke na ba ponami et obi ma Fayoulou, azaki na difficulté à se rétracter. Yango no mona ki tellement respectaka ba texte, ba engagement engagement wa azwaki yango monto continuer ki nande ko Fayoulou. Mais asalaki opposition, asalaki ba recommandation ba non, aza d'accord na ba élection na to bandela zéro. Mais moi na mboka Félix ye moka yebi non. To tika to kende kaka bongo, to soutenir ndeko Fayoulou. Bino mo boyeba makambo eleka na sima. Ndeko Fayoulou azaki na qualité te ya ko convoquer population pour le compte de la Mouka. Aza qualité te. Biso to sa opposition républicaine. C'est-à-dire que notre moni président de la République asali makambo ya malamu to ko accompagner. Ye aza barangi na Félix Tshisekedi. Wana biso to ko tangote. Ma mission TV, le miroir du monde. Balanza ma mission télévision, le miroir du monde. Mbote, bisika biso bokamati biso bokolanda biso sika onte ya mokili mabongo na nzele émission na biso na bino. Mbongwana amoko émission moyelo bakase po ya mbongwana ekolo Congo démocratique. To be émission so awa bongo po ya koyamba mwana mboka Willy Kasongo yazali bongo porte-parole ya Dynamique Katumbi président. Na yende bongo tokosonda matali bongo actualité ya mboka Congo tokozoma mandambo boni passation ya pouvoir esalemaki na Katanga wapi pai bongo mwana mboka Moïse Katumbi apesaki bokonde mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo bazaki bongo représenté pa ndeko honorable F Bazaiba pesusu malekana ki na meeting ya mwana mboka Martin Fayoulou na Kanluka apende ko Katumbi alobaki ete ya kosala opposition républicaine lelo pe consultation si bandi mwana mboka Sylvestre Ilunga akuyambaka bato na bayi opposition na bayi majorité ba société civile ba confesseur religieuse boni mwana mboka Katumbi ako banza nini mwana mboka Willy Kasongo mbote ndeko Sylvain ozali bongo président ya Dynamique Katumbi président naza président ya Dynamique Katumbi président te ozali porte-parole naza porte-parole ya DKP o elongela sa Dynamique Katumbi président ekotio eza ko symboliser nini d'abord ekotio eza ko symboliser katumbisme omoni nde bato ya IDPS ba identifier bango na bangoniere biso pe ba katumbiste ba identifier biso na ba cowboy donc eza elo mobo eza ko pesa ba valeur to be encore be fatigué parce que moi mboka Moïse Katumbi la kama ka ya pe ya te pas nous sur le 20 depuis le 20 le 20 septembre to le 20 non programme déjà ezalaki établi programme ezalaki établi fallait moi na mboka aya na date omoni wana ya le 20 juin. Mais il s'est fait que non, azwaki lisusu autorisation te. Bakondi ya mboka baboya ki avion et atterrir na Kinshasa, mais ce n'est qu'une partie remise. Donc mon mboka oyane na Kinshasa. Voilà bon mboka Moïse Katumbi akoya atako leuta atako lobby suka kokoma bena ngoma moko Kinshasa kasi tozo na ino malekana ki na présidium ya Lamuka. Papi pa bongo mwana mboka Moïse Katumbi apesi bokonzi isikasika na ndeko Jean-Pierre Bemba. Kasi bilan mwana mboka Moïse Katumbi balobi ete ezali 0 asali eloko te kozala zaki coordonnateur ya Lamuka pendant 3 mois asali eloko te. Mais bilan est largement positif. Na nini? Parce que d'abord na genèse ya Lamuka muto oyo a créé Lamuka oyo a s'impliquer personnellement même na élection utaki oleka c'est mwana mboka Moïse Katumbi. Na charte wana ezaki de manière rotative ya coordination. Yango monaki ezaki 3 mois ba pesa ki ye na charte. Et puis, en respectant normal, à sali passation civilisée, mon contingent Jean-Pierre Bemba, bilan est largement positif. Puisque au moins, Moïse Katumbi a tiré le secrétariat technique. On va chargé à préparer les questions politiques. Et puis, moi, Moïse Katumbi, déjà plein à sali, au Katanga, tourné sur toi, comme coordonnateur à la Mouka. Donc, on a un bilan largement positif. Ndeko tokoloba négatif ambate epesa meke tata moko moko te ndingisa akoma na Kinshasa po tsa sama meeting ya kafuka folo kwa ndeko foya daiko sala. Non, il faut koyebelo ko moko Moïse Katumbi azalaki empêché na koyebisa yo ndeko o babenga conseiller spécial en matière de sécurité. Le chef de l'État, il a dit que non puisque ba avion surtout qui na Kinshasa, il faut avis na obligatoire.
nde yango wana Moïse Katumbi asalaki ba démarche nyonso tout pour quitter na Congo afin que ça la safari wana mazaki bité na problème wana o peut te dénoncer yango mais to moni déjà chef de l'état Félix Tshisekedi makamune surtout déjà zango OK Moïse Katumbi asala déjà tourner na Okatanga et puis déjà programme sous obima poto tourner Congo obima dans les cadres d'ensemble puisque yé azo engagé sous la mbukate après si déjà bo continuer koto ya ndeko champion Bemba sika awa bana mboka bazelaka bayokata mokolo moko ete Moïse Katumbi le coordonnateur à Lamuka pendant 3 mois a adressé moi message moko ya makasi na peuple o epesaki bango confiance na tonga ya maponomi et ko uta ne poto ko yene na Lubumbashi asaka yango ata mokolo moko mais na ebisio ke non zaki bloqué biso nem tozana ba affaire te biloko tondo dénoncer na époque ya ndeko Kabila ba empêchement tout ça mais to mona ngo ekoti susu awa est-ce que po yé apesa maloba na ba imboka ta na en direct à Lubumbashi po aloba ta asa ata moi meeting moko kuna po ya lobe senyeka ndeko Kabila fa pesa ndikisa to ndeko Félix non mais banane ba gérer constitution est claire ba bi liberté de manifestation so ki bango mo ba konza l'état ba komo respecter constitution ba komi ko désobéir na constitution wana toza sous un état de droit te wana to comme un état voyou wana mboka Katumbi tellement respectaka ba autorité asala ki demande mais demande wana ezaki avaliser te yango wana moni makambu to reportango mais ba kinwa nyo surtout baza la calme bana kin boza la calme Moïse Katumbi akokita akoya ko sensibiliser et puis 2023 to kozwa pouvoir wana bana kin baza calme pas matende ko Moïse Katumbi azoya ko travailler na ndeko Félix Tshisekedi. non pour moi ba raison ba faire na za kana yango ebele pote za moi liberté yango ndimaka te yango so ndimaka te ya sala opposition républicaine non il faut préciser biso toza na opposition républicaine et puis to ko accompagner chef de l'état bobo sanate na Genève candidat à Moïse Katumbi c'était Félix Tshisekedi oh et c'est Martin Fayoulou non Martin Fayoulou ayo ko bima donc déjà basala qui déjà accord déjà écrit basali accord écrit babi que non makambo surtout ça en élection to respecter muto to désigner parce que moi na mboka moi tellement candidat nezaki Félix toke na ba ponami et obima Fayoulou azaki na difficulté ya ko se rétracter yango no monaki tellement respectaka ba texte ba engagement engagement wa zwaki yango monto continuer ki nan ndeko Fayoulou mais asalaki opposition asalaki ba recommandation ba non aza d'accord tena ba élection na to bandela zéro mais moi na mboka Félix ye moko yebi non to tika to kende kaka bongo to soutenir ndeko Fayoulou bino mo boyebe makambo eleka na sima moi na mboka Moïse Katumbi combat on surtout banda to bandi 2018 ti 2019 combat na politique on surtout azo mener pour le changement et pour le bien-être de la population il est toujours constant donc on dit que tu accompagner chef de l'État dans un sens objectif soit sali malamu to accompagner et puis tu proposer ba recommandation ba idée puisque comme moi ça ni gagner ceux qui te monique ça ma bien on le que non aloba que non aza na stylo rouge bi rouge ça pour nous corriger soit on monique ba changer constitution on va mobiliser toute la République soit on monique situation sociale les habiletés économiques sécurité les habiletés nous allons mobiliser à couper sa mot d'ordre Katumbi a sa mot d'ordre mais yo yebi que kabiso za carton plein biso to sala ba aventure te c'est le seul leader wa incontournable a bangisa ba tunyo surtout donc ya bangisa donc so lobika i batu ya ba respecter puisque 2023 par rapport à misolo ya zali na yango non Moïse Katumbi a bundi normalement mutunyo surtout les jeunes garçons surtout a koli azo lukavi na ye a bandi vi na ye entrepreneuriat et puis le comme homme d'affaires deux mbongo ya mutoki na ye azu mbongo na l'état kututé il faut que le contexte on Moïse Katumbi a côté politique vous comprenez ayaki ko aider Laurent Désiré Kabila donc va sali ba rébellion wana bazaki na moyen te yango moni ba benga Moïse Katumbi ayaki ko aider tout dans l'intérêt que Congo gagné à travers pendant de Kabila ayaki toujours ko aider mais ba remercier mabe yango moni a se retirer na ye et puis on sa la vie na ye politique libanda donc biso 2023 toujours préparer 2023 toujours préparer ma blonde nous toujours ça les a dans l'optique de 2023 pour préparer 2023 bino na part na bino 2023 Moïse Katumbi candidat président Martin Fayoulou na part na 2023 Martin Fayoulou candidat président ah Moïse Katumbi c'est un grand stratège Fayoulou ya yebi na yebi kaza reconnaissant bino mo moni ku tango yaki na Lubumbashi muto akenda o yamé na tarmac c'était Katumbi mais tant Katumbi a annoncé qu'il y a Kinshasa boka déclaration Fayoulou asalaki asalika déclaration pour Bemba pour Katumbi asale loté
Moïse Katumbi aza humble, biso Katumbi toza humble puis toza discipliné, puisque to respecter un mot d'ordre de chairman. Na biso kende ko Katumbi abi ko solo robenga mwana mboka Bemba robenga mwana mboka Fayulu, abengi Matungulu, abengi mwana mboka Félix Tshisekedi. Longona Matungulu na affaire, il y a ça qu'on akena na bad. Non, na 2023, non. Na 2000 la politique est dynamique. Rien n'est exclu. Na 2023, bokomo na yeye non. Président Félix Penda Boalobi qui a postulé à soutenir Ndeko Moïse Katumbi. C'est possible. On a base hôtel. Non, base hôtel melate. Base hôtel melaki puisque zaki Fayulu. So zaki Katumbi mutumo tangalo ba nanga telemate. Na bisi bino ya solo. So zaki Moïse Katumbi base banga ba accordango. Banga ba approuver élection wana. Ozo comprendre. Eza bongo. Wana bongo solo penzabi ya mwana mboka Willy Kasongo, ezali bongo porte-parole. Il y a DKP, ndé to kuswane suko ba matali bongo actualité ya mboka Congo. Awa pe sika watozo mwa moke ndeko Matungulu oya tika bino asa bani mosana na bali. Ouais, eza d'ailleurs mokonzi Katumbi tant à réceptionner lettre il a pris juste acte dans l'intérieur de la République totiki aza libre. Vous comprenez? Donc à quoi travailler pour la République et puis tout ça un problème na été asa frère na biso, asa frère Moïse Katumbi. Na moment nous surtout opportun to recourir na ye pour na ba vie et puis ba conseil na ye to za un problème na été ako c'est la mboka ya mabeta sikoyo ba imboka ba déjà ba ko tuna mutuna na banza batuna ki mutuna ndeko Fayulu na quand Luka moko ya dima to zaki sur place ba bin ndeko Fayulu ça na biso yo wuti réunion ya Lamuka na Lubumbashi wa pe pa ibongo ndeko Katumbi atiki bokonzi pa ndeko Bemba kasi résultat d'une réunion wana ko pesa biso ya moteur pamba tende ko Moïse alobi asa la opposition républicaine yo lobi opposition radicale boko tambola lolenge moko na kati ensemble na kati ya muka ngoboni boni mais nangina on a précisé nanu na nzela etando ya mike ndeko Fayulu agisu ko engager sous la mukate ni ndeko Moïse Katumbi wana biso bongo biso mandat biso silaki déjà to céder bâton kota Bemba to zela 3 mois et puis ekene muzitu et puis zongi kota Fayulu zongi kota nani kota Moïse Katumbi ndeko Fayulu azaki na qualité te ya ko convoquer population pour le compte de la Muka aza qualité te non il y a ça qu'on compte ici ouais ça qu'on compte ici de oui on a problème mais ça tout n'est là qui est la Muka ouais mais tout n'est là qui est oui mais déjà combat la vérité désir déjà révolu. Donc il faut to chango na registre ya ba chien écrasé to ko landela mo bi vérité des unes zo ko ba kino bo sole ma ponomi ko ye ba yo bi o boa que la Muka bokomi na mo makambo non et ça problème est approche biso to so opposition républicaine c'est-à-dire que notre moni président de la République a sali makambo ya malamu to ko accompagner ye aza barangi na Félix Tshisekedi wana biso to ko tangote. Oh, mais aussi on t'a azali moko ya ba leader na kati ya Lamuka nani ndeko Katumbi pe ndeko Fayulu c'est bazala même morale to bara même idée même morale ezali que non ceux qui va violer constitution biso nyoto sani to sangani puisque na biso faut to défendre siko intérêt ya population déjà a s'exprimer qui déjà na élection bilo mona makambo elekaki ba irrégularité ezalaki mais to concéder ba irrégularité no to tika mboko esani ne kende mboka eziki makasi bato bazokufa na ba est totika ko séparer totika ko luka ba balkanisation ozo comprendre na recommander na ndeko Fayulu acha d'abord nde balobaka mai na mulangi na mela kimia apema et puis 2023 tokozonga sous na force na terrain 2023 wana awa déjà bino pe boko lengela 2023 na ndenge na bino ndeko musitu pa ko lengela na ndenge na ye ndeko Fayulu wana seka yozala en ordre dispersé ils associent que bien en ordre dispersé tu vois que Katumbi a grand stratège non moi déjà au carboniser non ils ont ambition Fayulu a une ambition Musitu a une ambition Katumbi pas une ambition tant comme à un moment opportun on va se réunir tout ça qui sont à Genève to kutana to kosola to bimisa candidat comme opposition et puis to kena mon ponami est-ce que iko simba po déjà na tout to zali o manya munya mweza ko simba boyo kanisa te simba ki na Genève simba ki simba ki masiko to simba te siko to simba plus eko simba plus que non to komi 2023 te yo simba te pa matin déjà ndeko Mbusa tiki bino ndeko Matungulu tiki bino ndeko Katumbi opposition républicaine ndeko Fayulu opposition radicale et ça question positionnement tant que mususu alinga kota pouvoir pas se ressourcer financièrement quoi ndeko Katumbi ça besoin de na pouvoir non to en pouvoir te biso pas to en pouvoir te bino boyebi qui est Katumbi jamais oti ko en pouvoir mais ko na pouvoir te elingi ko loba te ke ko soutenir pouvoir ozo comprendre
biso to biso ko ta pouvoir te mettre lobi que non to ko accompagner pouvoir oyo biso to za na comme observateur et puis to za na stylo ozo comprendre to za contre Félix te to za l'opposition républicaine ceux qui Félix a sali malamu to on va applaudir ceux qui Félix a sali mabe to dénoncer de approche biso ba katumbi se to za nango siko bino besoin accompagner de Félix bongo à faire passeport ya moi mboka sala Moïse Kadila. Oui, yango wana Moïse Katumbi d'abord c'est un droit. C'est un droit de tous les Congolais yako un passeport. Et ça doit à valeur constitutionnelle consacré dans la constitution. Bazan a droit à privé moi na mboka escadé la passeport wana. Déjà to salaki déjà ba recommandation, to salaki ba demande. Na to ça neli qui était président de la République Félix à s'imprégner dans la situation et puis moi na mboka Salomon Escadé la regagner Congo dans un bref délai. Donc Elike Ezali to yebi que non moi ba deuxième Ezali na moi ba complot Ezali na cabinet à président de Bamzou baza contre Salomon to yebi ba baza na kakati wana mais to za na confiance à Félix Tshisekedi bon mona ekutu ndeko Kabila boy qui a kosela ki ndeko Katumbi makambo ebele mais fin de compte Katumbi aza na Congo. Mais bah créer bah dossier judiciaire à Lukuta, bah lobby Katumbi aza congolais et tout ça fin de compte qui a gagné. Et c'est la même justice oh bah kende ko fabriquer car yango c'est nini et avait de Katumbi. Donc mamnyo surtout bah c'est la Salomon d'ailleurs président de la République est mort déjà bah non Salomon Kadela aza congolais. Et puis Kadela aza mutu président de la République. La solo penda sujet wana mikolo ekoya ya nationalité vrai ya mwana mboka Moïse Katumbi chapwe donc poussa na suka na yo to zana ino mwa moke awa pe sikasika wa to ko mwa nyamu kuna na pa mwana mboka c'est ça ngasa tika bino. Bon c'est ça jusque là c'est ça ngasa secrétaire général et ensemble pour le changement puisque nous on a démissionné té et loko monté mais on vole les gens ensemble c'est une méga plateforme électorale. Oui, aza libre so olinga kotikala tika so linga kobima bimi na e akomela président Moïse Katumbi qui a démissionné on va prendre acte on équiper bisote soit lobi ki aza to continuer mais soit lobi ki non alinga démissionné ça lango par écrit c'est l'administration sika nini baimboka ba banza lobby na politique ya mwana mboka Moïse Katumbi oyo atambolaka te atikala besika mwana kata Lubumbashi. Ouais, Moïse Katumbi a bientôt déjà programme ya safari ekobima akosa la tournée ya Kinshasa au Kende Est au Kende Ouest et puis to sensibiliser la population. Pour l'instant, il faut d'abord lutter contre Ebola. On moni président Katumbi na Kolwezi a sensibiliser contre Ebola. Vous comprenez? Biso to bis population boye. Mapona mesala maki institution côté, tout soutenir Mokondi, au hasard en place, tout accompagner, mais dans un sens objectif. Biso Katumbi, c'est tous à toujours éveillé. Tous à l'éveiller puisque 2023, il faut tout tcha ndeko Katumbi comme président de la République. Candidat on surtout ko bimawana aye bageno morceau di rezali. Bino mo mona ki déjà que non, ba empêcher ki a côté puisque ndeko Kabila yebeke so Katumbi a postulé ki yem tanga gagner l'élection. Mais président Katumbi alobi boye, bato tout basala ki e mabe. Bato FCC, ezala bato cash, ya sa nini alimbisi bango, aza un problème na bango te. Ya za mo Christou, donc aza un problème na bango te. Abosani makambo nyonso surtout basala ki ya mabe. C'est que to bossa makambo ya candidat commun en 2023, awa ndeko Katumbi ko tchape libaya na ndenge na ye. Non, Moïse Katumbi aza prétendant candidat 2023. C'est que yene ndo za désigner ndenge wana na compte ya la muka bala. Biso tozo souhaiter bandeko Fayulu, Bemba, même président de la République actuelle. Puisque rien n'est possible, président Félix Alobi que non a oublié na pe mandat na ngate na accompagner de Katumbi. C'est possible. O bandeko bi Fachi Beton Moussa Malamu ou mais la 20. Oui, à quoi ça la malamu mais Alobi que non, na moni 5 ans na sali c'est bon. Na ko na pe ça peine de couper Katumbi pe a aider Congo puisque ça makanisa bien. Nyoso wana tu ezaka na intérêt ya Congo. Siko awa kala mingi te gouvernement ezali ko bima ba consultation ici bandi nini yo lokola jeune na kati ensemble pour les changements. Nini oko banza na gouvernement ekobima pour l'intérêt à peu. Bon, bomoni ba défi ezebele, toi ba défi ya sécurité, toi un défi ya bonne gouvernance, toi un défi à état de droit, toi ba défi tellement belé. Il y a le peuple d'abord. Il y a le peuple d'abord. Ba imboka bazana a besoin de kimia mai, courant, kolata, kolia, kotanga, soins de santé. Oui, toi on a pas ça vraiment gouvernement où
oui, prochainement mise en place par le Premier ministre Elou Kamba. D'abord, d'abord intérêt à la population. Autre a créé l'emploi. Pour créer l'emploi, le gouvernement crée l'emploi. Le gouvernement a assaini sa terrain. A bien ici, opérateur économique, bango wana nde ba sala nini ba créer emploi. On to sengi a assainir kaka sécurité judiciaire, à garantir plutôt sécurité judiciaire, la sécurité juridique pour permettre aux investisseurs de créer un emploi et puis les jeunes surtout bas musala ba salaire ya enseignants ba soda ba toujours surtout ba se retrouver. Au moment où on a politique on va tout occuper na bango puisque la population tout hollandais la politique puisque li boumeza nzala, ceux qui li boumeza nzala. La bango mais ceux qui les politiciens biso baza ko aider biso baza ko travailler dans l'intérêt de la population on va applaudir. Mbote ya kafu na le charmant Moïse Katumbi Chapo depuis Lubumbashi bande ko banso banda kabiso nzela ma miso television tapete comme na suka émission na biso na bino mokolo mwa lelo tuyambaki bongo po ya bino mwana mboka Willy Kasongo azali bongo maître Willy Kasongo azali bongo président azali bongo porte-parole ya dynamique Katumbi président neto soleki bongo ezali actualité mboka komi mi pena makambo de ko kata ensemble pour les changements maloba suka ouais dynamique Katumbi président ezali association o ebimisika o déjà botami batu fo ba mesana nango dynamique Katumbi président ezali coordonné par moi na mboka Jakindala o ezali secondé par 4 vice-présidents mais Jakindala ko mona na te asa limo te ebité non président Jaki azali on fait anniversaire na mboka ba pai non président Jakindala azali donc aza secondé par 4 vice-présidents ont cité Cordon Simon a chargé à question politique. Tous en Cordon Papi a chargé à mobilisation. Tous en Cordon Madame Mikoko a chargé à finance. Et puis tous en Madame Evelyne à question sociale. Et puis tous en secrétariat général. Ils sont chapeautés par le secrétaire général Maître Joé Kabangu. On a adjoint le secrétaire général adjoint en charge de la communication et puis porte-parole de la dynamique Katumbi, président. Mais c'est une activité pour te baimboka ba mesa na dynamique Katumbi président. Oui, déjà pambate moi mboka Jakindala ko mona tasa limo na média. L'activité est en gestation. Donc à tout moment vous allez toujours na posta na bino média bo accompagner biso puisque makambo surtout que l'intérêt il y a peuple congolais puis Katumbi pe azala pe aimer la population congolaise. Ouais, bato balandinga na pesi mbote, na pesi bango surtout mbote. N'a pas si président Moïse Katumbi Mbote place Azali, n'a pas si le conseiller spécial politique Salomon Escadela, n'a pas si président Nanga Jakinda Lambote, n'a pas si famille Nanga Mbote, papa Nabiso Mbote, Yangwana, Malobana Suka. Matondi mingi balanja ma miso télévision banda kibiso nte mokilima batatu pete komi na suka émission mokolo mwa lelo Mbote navire aujourd'hui mamolobe la président Fachi na mboka France na Ousmane Gouzel depuis Paris na bébé Hussein Ngia Kabongo na banso banda ki tonte mokilima bimba na Moïse Kinzaki na sima caméra bibi kapinga na équipe rédactionnelle ya ma miso télévision tokutani mikolo zali koya abotika la malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.